Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV elingo loba nini? Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc soko na besoin na ngai. Kotaka na Congo Zibula Meso TV okomona nga la valider. Et okozwa biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour laki. Et puis na zo ko kolobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais muno so ko bisa trouble. Nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mingi na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider. Ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Ko na ngina loba. Na nazwaki te. Et puis na nga bisa trouble. Merci pour la première fois de vivre encore cette nouvelle innovation. Owapi Ezali parmi les grandes actions. Owapi Ezali ko salema na niveau ya ANTPC. Owapi Ezali dirigé na président Masumu. Donc pour na conscientiser, je pense que le président a ébi ko tambola vraiment na ba groupe belé avec une seul objectif. Donc pour na ko rêver conscience ya ba artistes et comédiens et puis que nos ba artistes et comédiens va se mettre en ordre. Il est toujours dit président a tambol au moins na ba groupe théâtral moins belé pour na ko rendre bango visite toujours na objectif mo ya ko conscientiser bango ko ramener les artistes et comédiens à conscience pour le bien-être na bango nyon surtout na République démocratique du Congo. Bonjour Papa Massoum. Bonjour mon frère. Voilà, bonne santé. Mouké. Voilà, joyeux anniversaire à toi parce que Congo Mobimba Toebi Kenon, aux Alaki anniversaire et puis la République est vraiment fière de vous d'être aussi président puis représentant légal et artiste et comédien. Merci. Voilà, président Massoumou Okoko expliqué biso na mokuse ko kitanayo descente nayo vraiment na ba siège il y a ba répétition ba artistes et comédiens presque tout il y a République démocratique du Congo et to couture vraiment en pleine tournée na ebité sokolo bana biso ni par là c'est pour quel objectif to monio ensemble na ba artistes. Bien, Ezali ba rencontre zo sala pour d'habitude tokuta na ba président na ba comité. Mais maintenant to moni que maintenant il faut to kita na kati ya base sika ba groupe répétaka pour tokuta na ba artiste bango nyonso tout. To solo na bango to lendisa bango pour baye ba difficulté ya musala na biso déontologie na biso eloko esengeli to sala otokoki ko sala te en tant qu'artiste et comédien baye ba pasi otozala nango pe bisengo tozala nango baye ba que patience nde futaka soki oza motema moto o gagner loko moko te baye ba pe rôle na biso otozo jouer na kati ya société na biso en tant qu'artiste et comédien pour toza wana pona ko redresser ba mœurs ko pesa ba conseil et puis ko condamner makambo mabe o isala makana société na biso et puis batika ko landa parfois ba songi ba campagne moko ya déstabilisation musu ezalaka pour bayeba que nous sommes dans la bonne voie. Voilà, aujourd'hui là on peut dire que non NTPC est prêt maintenant, il y a cause prise en charge, il y a des artistes et comédiens, presque surtout la République démocratique du Congo pour être pour se mettre en ordre. Oui, c'est dit que biso d'abord tout ça là association na biso pas pour total là depuis bazo kufa mais ko bela na kufa ça fait partie à société à vie à batou mais tout ça là association d'abord pour conscientiser les artistes et comédiens, pour s'occuper de l'aspect professionnel, aspect socio-professionnel. La difficulté aux musala oyo, ndengeni ya ko contourner yango, ndengeni okoki ko se retrouver na musala oyo. Dites-nous un peu sous parrainage yanani donc eza sous forme il y a Sonas ou quoi? Non, bisoto ezali association nationale de théâtre populaire et cinéma, ezali association oyo ezako s'occuper na l'aspect socio-professionnel. C'est-à-dire que cette nouvelle option, il y a que no batba sumba ba carte ba pesara moi quelque chose. Non, option to sali pour toyeba vraiment bateau yo bazana kati musala. Donc c'est pour vous faire identifier. Se faire identifier pour que problème nyonso ekoki ko se poser
toyeba ke te mutu wana azalaka mutu na biso parce que le fait d'être comédien ne veut pas nécessairement dire que vous êtes membre ANTPCT. Alors biso tokobanda kosokipaka na mutu nyonso te boye tout ça non, mais soki oza répertorié tout ça oza na carte na yo ya membre toyebi ke oza mutu na biso quand il y a un problème même d'ordre administratif social ezala professionnel même ndenge na lobi ya santé ou quoi. Voilà, Papa Massoumou, c'est bien de vous voir s'organiser, qu'on mettre ordre sur le plan artistique Nabino, mais est-ce que vous faites pour réfléchir que non République démocratique du Congo Mboko et Amuneneboe, ils ont vraiment une salle, il y a un spectacle pour vous permettre les artistes comédiens boyeba nako exécuter ou ezali barol Nabino. Voilà, il y a qu'à expliquer très bien na ba artiste comédien pour ce que tu communiques na mon PPA au groupe cinématographique, c'est vrai. Tant tout ça là na ba caméra, qu'on changer ba site tout ça, on a tout ça na aspect ya cinéma. Mais ceux qui ba bengi si groupe bo nous jouer dans une salle, bo nous salle de théâtre. Nyonso wana pe il faut ko yebisa ngona bandeko que tant ba salle ba répétition ba salle ngopé na deux aspects. Na aspect ya kosala spectacle libanda na basale na oyo ya kosala devant caméra pour ils ndenge mon côté tout ça. Et puis bon il faut dire que basala spectacle ya cinéma ou un spectacle za mingité toujours se contenter kaka na oyo ndam toza nango basale paroissiale hein, mais espérons que avec le temps ça pourra aller. Voilà, donc Papa Massoumou, donc partout dans le monde, peut-être ils ont un programme, ton message important, on a toutes les questions, n'importe sokolo. Non, non, ANTPC est toujours encadré, toujours un souci à comment que l'artiste va bien musala na bango ba yeba oyo bazana ngo comme rôle na société na biso to senga na batnyo so ba sponsor bato bazana ba moyen soki bokutani na ba artiste groupe moko quelque part soki moyen ko aider bango ezali d'une manière ou d'une autre il faut le faire pour la promotion la culture ya mboka na biso. Merci. Voilà. Merci beaucoup président. Merci. Voilà, je t'aime Chouga, passage à président et salut Ndenge. Vraiment plus que Koya Yesu. Vraiment plus que Koya Yesu vraiment. Salinga vraiment bien. Voilà, donc Toyoki président, il était en train de parler devant vous. Que avez-vous retenu na ba propos nae au à lobby devant vous? Ouais, vraiment il y a liboso on a retenir eza ko s'adhérer. Hein, qu'on s'adhère à Katia ANTPC, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Ngala équipé moi mbrié via Rolanda mais le jour nayaki na ANTPC puis na assisté na réunion et Koutaki Tokomaki prêt ya journée internationale du théâtre et puis nazaki pena sélectionné donc ba jouer et puis etikala na tamoko acteur presque belé ba kina mais totikala na président Massoumou et puis na mataki na jouer et puis président Massoumou ebisinga non ça va il faut vraiment monanaka première fois sur là na président Massoumou boy et puis to sola si aye ko rendre nga visite na siège na nga vie ya ba tournaka ya ba groupe voilà. Vraiment et salinga bien. Voilà, merci beaucoup, je t'aime Chouga. Pour vous retrouver, c'est sur quelle chaîne? RLTV donc chaque dimanche 21h45 rediffusion, mardi na 13h30 et puis bientôt tozo banga susuna Trace RDC News Babiloko ezoko tawana donc fan bazo réclamer on a ba fan bazo réclamer babi depuis tout le monde attend oui c'est lelo donc eloko zo bima susute donc tozo songa vraiment na Trace RDC numéro de téléphone plus 243 89 plus 244 43 oui 89 84 62 951 plus 243 89 84 62 951 vraiment. Voilà. Merci beaucoup à toi Willy Moucheni, le véritable code mondial. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen, Kilo à Londres, Motema et Floris Saombo. Merci beaucoup à Glody Kabasele et Ibaka Nef derrière la caméra. Merci beaucoup Nabino Nyon Soto Bolinganga, Cornelia Douci Givenchy, Yato Bolinganga, Philo Bolakissa, Triphasé Mère Double Nakata Paris, Chandel Batantou. Chandel Batantou, Maman Paradis. Donc la Katsa François Youssal Melengi, Naomi Mampaka, Tata Mwasi à moto. Et puis le sénateur Bertin Mampaka. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci.
Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV elingo loba nini? Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc ce qu'on a besoin de ngai, quand on a Congo Zibula Meso TV, on a la validé. Et on a biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngote na ko bete yango. Na na galère na pour la ki. Et puis na zo ko lobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais mon so ko bisa trouble, na la validé na bitike patata. Patata zo mwana yo. Na la banzala mini na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la validé ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Ko na loba. Na na zwaki te et puis na nga bisa trouble. Pas tata.